MBD Construction na makambo etali kotonga bondi melangai ezali mwana mboka na kombo ya ingénieur Willy Panzu pona ba travaux publics bobanga te surtout bino ba gouverneur province na yo etonga makitoko et sa confiance na MBD Construction. Après koyoka invitation ya mokonzi ya mboka pona benga ba diaspora nyonso baya kosala eloko na kati ya mboka na bango botala ndenge MBD Construction efungoli pe ba bureau awa na Kinshasa. MBD Construction ya mwana mboka consommant congolais benga bango mbangu na numéro 00 33 66 96 82 502 OP 085 27 04 795 Yonde Kozomi na Kinshasa Kimambangu na premier niveau na nouvelle galerie présidentielle kuna na local numéro 1 M13 Kinshasa Gombe Ozamu Bimba. Alobagam noki kasi boyebi ya likambo azoloba zate tangu nazoloba na bino makambo sur le Christ moto akoloba me yondi ma Bible était comment est-ce que ozote ya susuna Bible tozo vivre dans un monde il y a une chose et son contraire. Les autres connaissent la vérité et les autres ne connaissent rien. Ceux qui connaissent, parmi eux, il y a certains qui s'expriment à haute voix et il y a les autres peut-être on a moins importance à s'exprimer et les gens se taisent. N'est-ce pas? Biso bayo to dingolu ya kolobaka liboso na bino koloba tout o maibatu balobaka tuba yango tozoloba. Soki omoni kolingi ko contredire ngai pesa ba argument contradictoire. C'est ça la logique. Soki ba lobby quelque chose existe, yo lobby n'existe pas. Pesa argument ya pas na yo wana. Pour oya lobby ça existe, ya pesi ba argument. Et ça la fondé, non fondé, ya salinine. A pesi ba argument. Ba tu ba royo kae batala soki azana raison to rationalité zate. Soki yo pesi raison te. Lobby gara non c'est faux sur base de quoi? Tangu na lobaka na bino makambo ya Biblia ezate ke na tanga ka Bible te non nazana ba Bible tale ngunduka na o tata tika na o nga mwana na somba tale ngunduka na kena ko soma na ba Bible mususu kutu etanga ma église te na somba ozoka Bible d'étude, Bible mystico-magique, Bible orthodoxe, Bible pentecôtiste, Bible catholique, Bible protestante, bah Bible que et comment que n'araméen, Bible hébraïque, Bible Nouvelle Jérusalem, kamatani ba version Tobu Cheragi, King James, Louis II, bah le bien revu avec référence. Tous en français, tout sur la lingala. Louis II. Bakendaki ko bandela ko mona yango lisusu babongisi yango lisusu tango bazo bongisa yango bazo ko kanisa kasi yango nati mais yo congolais na mai na makila o kanisa ndeti tango ba mindele bazako sala misala oyo tango basilisi babengi bino allez ba bishop ba pasteur ba évangéliste ba diacre congolais boya bato na nzambe boya ale mundela lobi banda lelo bino nde mutu bokobatela mukanda oyo kolongola te bakisa te ndenge kaka na komi ndenge botangaka na suka bozongisaka amen mundela asalaki exercice wana Bible ezali livre biblios na latin biblia na grec tant boka ka Biblia ezaka na lingala te na lingala ezaka na kombote boyoki mukando yo na lingala ezaka na kombo tende bolobaka Biblia wana ezali appellation grec ezana monoko nini ya ba grec ya mboka nini Grèce yo ze colonie congolais
pesa ngo komona lingala na chilube ozalani parce que biblios nde boti o to benga na lopoto bibliothèque, un lieu où batiaka ba document ebele yepe lokola zali mikande bele basangisi na kati ya mokanda lioko babengi biblios basukisi ewa. Tozo comprendre hein? Mais balobi kuna mikanda nini avanga ina loba na otangela bino mwa extrait ya page d'accueil ya Biblia nokonkolo ya osunga nkolo nkolo edi nkolo tubanda aw tubanda nanu yango tolanda sikoyo moi extrait ya introduction oyo donc ba théologien hein bandeko bato yo basalaka betude ya mikanda oyo babengaka bango exégèse lingolo banini. Exégèse est une science qui étudie les écritures saintes sur le plan scientifique. C'est-à-dire bisika oyo bato na bwani ape maele ba théologien bakendaka kovanda pona kokende koloba makambo yo bino l'église bokotika la koyoka te. Est-ce que vous recevoir? Est-ce que vous recevez? Très bien, bien-aimé. Nous allons lire au nom de Jésus. Kasi te poso to tiango te bokondimate, botika to tiaka quand même. To tangi kati na Yesu, vas-y. Quelques remarques utiles. Un verset biblique n'a vraiment de sens que dans son contexte, dans l'ensemble dont il fait partie. À garder à l'esprit quand on lit un passage au hasard. Certains passages nous paraissent obscurs car de siècles nous séparent de coutumes évoquées et du contexte de leur rédaction. Les commentaires et ouvrages de référence peuvent aider à leur compréhension sans pour autant éliminer tous les points d'interrogation, d'autant que les tentatives d'explication sont parfois contradictoires. Tanga mot par mot. Scrupuleusement. Un verset biblique n'a vraiment de sens que dans son contexte, dans l'ensemble dont il fait partie. Un verset biblique n'a vraiment de sens que dans son contexte, dans l'ensemble dont il fait partie. Verset biblique est Jojuantina. Kaka soki yo motangi otangi malamo lisolo yinso. Kojwana inote eteni wana nde yoko misango lilobali ya Nzambe seko. Epekisa miawa. Mokomi o akomela biso Bible bato baela biso maloba oyo balobi epekisa mina yo moindo congolais pasteur bishop prophète soki nani balobi kozwaka ba mote oloba na bato non tangaka lisolo yinso pour comprendre fait, c'est-à-dire lisolo wana likambo wana o esalamaki wana balingaki penza baloba nini. Deuxième partie. Certains passages nous paraissent obscurs. Kata. Certains, ils ont paraître l'obscurité na lingala nini. C'est que mundele ba Petelo ba Yakobo ba Joseph. Esther, Ananias, Saphira, Anna, Suzanne. Abdias, Osée, Némi, juge. Ecclésiaste. Balobi bien, makambo mosuso yeza awa, na bango bato bakoma mikanda, bamona bango obscur, noir, ba comprena bango te. Est-ce que tozolanda? Obscurité wana ezate ke ba comprena bango te
Paul il obanzambe eza nguya ezali mystique mutu moye bezate non babengi yango obscur parce que sur le plan scientifique ba preuve archéologique ya makambo yo batangi ezalaka te emonana te. Continuez. Certains passages nous paraissent obscurs car des siècles nous séparent des coutumes évoquées et du contexte de leur rédaction. Car bamvula bikeke eleki ebele que kobanda makambuane komamaka tito komalelo vraie version échappé biso. Donc mokomi azo reconnaître que makambo nazo komela batu ezali très très éloigné na version originale. Vous me saisissez? Est-ce que vous recevez? Ça m'amène bien. Bon, je cours les lots. Continuez. Les commentaires et ouvrages de référence peuvent aider à leur compréhension, sans pour autant éliminer tous les points d'interrogation, d'autant que les tentatives d'explication sont parfois contradictoires. Ngam na lobi yango. Mutazo loba wanan. Famille na yo. Maman ni yo. Tata ni yo. Nani azokoma? Ngai na fondé nini? Na fondé nini? Ba pasteur bo finganga mabe, bo tukanga mabe, bo cholanga mabe, na fondé nini? Et logo bo ko condamner ngai, c'est vrai que la déontologie pastorale interdit strictement à un pasteur de conduire les brebis dans les affaires pastorales. Wanande epekisami na déontologie. Mais ngai na violé déontologie parce que eloko ya abrutir pour peuple congolais, c'est cette façon-là de libérer les écrits qu'on peut sango n'importe qui, attendre la batu n'importe comment, du coup tozo ko ya na berezi. Yango nga na comprendre que ce qui peuple abungi parce que bilei ya bana na batu bapesi na bambwa. Yango n'importe qui sera son Bible à quoi interpréter n'importe quoi risque toujours subir en lelo que mutunyon soit planter théorie na ye na mitu ya batu facilement sans que approuver biso le côté scientifique de son appel parce que l'appel a deux caractères, caractère sacré ko bianga melona yawe nzambe soka biangi yo eye bana kana bilembo ya bakulutu na yo na mosala ya nzambe. Mususu ezali appel scientifique, c'est-à-dire ceux qui nzambe a biangi yo bakulutu wana bakotangisa yo la théologie. Lolenge kani bango pe basalela ki nzambe nini babongisaki bakolaki so ba cours hermétique okoye kola makambo belle philosophie. Siko bandeko nanga mingi ba pasteur basuka na liloba na nzambe bomo ya seko au nom de Jésus. Nyonso yogoloba tellement réflexion ezate connaissance wana na fond ezate abandokendo lukaka ba verset biblique po a contredire yo. Alors que Bible yemoka zo reconnaître que makambu na ngayo na komia wana kati bobanga te na zo reconnaître que ezali contradictoire. Nana lobian. Siko yo tozwa Bible ya communauté chrétienne. Bible oyo peut-être boloba papa yo kana katana ba sango papa yo siko ba catholique siko yo ngaite mutakabeli ngango abe Didier liungu ilewa à l'occasion journée internationale de la femme et na Saint Joseph Santo Joseph
Oyo Bible oyo ba Christu ya Congo conseil écuménique ya mboka ya biso nde bavandaka nekeko yo tate echu tate chau azalaki tate episikopo nde bakomaki Bible oyo pona ba Christu. D'accord? Nani akomi yango? Ba théologien na biso ya mboka nini? Na bassin ya africain central francophone. Tolandi imprimaki yango mingi penja na 98 mais musale bandaka un peu plus tôt. Ba kosilisa yango na 98 ba achevé nde ba imprimer. Siko nakati kuna yambo oye ko la Genèse pokene na apocalypto ba pesi mwa Mateo wane sika batata episikopo bazoloba ngama sambuki dite ezangate za banani batata. Voilà, ok. Oui. Pour ne pas lire la Bible des travers. Batie titre balobi po tanga Bible beta libanda te. 1. Ne pensez pas que vous êtes le premier à comprendre le message de Dieu et qu'il n'y avait pas de chrétiens authentiques avant vous. Bokanisa te ke ndenge bozawa na bino ne bat boyebi Bible ngo koleka. Bokanisa te ke bino ne boyebi liloba nzambe koleka. Ezana bato bazala pe avant bino o ba se posa déjà ba question oyo. OK. Sinon, vous ne tarderez pas à fonder une secte de plus. Bango kutu bakeko chola mbala moko balobi sinon so bokebite bokeno sala ba secte na bino mike. Le lo bongolo menso mwene. Fallait to la musatate chau azonga na bomoyi a corriger po makambo lobaki yango ekokisami. À force de lire la Bible n'importe comment, l'église est comme dans chaque avenue combien d'églises. Ok, numéro 2. Ne pensez pas que n'importe quelle parole de Dieu que vous allez lire dans la Bible vous donnera une solution pour votre problème actuel. Bandela nkolo. Ne pensez pas que n'importe quelle parole de Dieu que vous allez lire dans la Bible vous donnera une solution pour votre problème actuel. Banganga nzambe balobiawa ngate. Bible chrétienne, Bible de la communauté chrétienne bandeko ngate. J'ai rien inventé, je ne suis pas fou, je ne suis pas venu vous embrouiller. Boya ko boma mwana na bino pamba ne boboma bagimbangu, bobomisa bandeko na bino likola vérité. Balobi ko kanisa te ke soko tangi Bible ndo ozi solution na ba problème na. Ngate mna lobi yango. Troisième point. Dieu a enseigné son peuple pendant plus de 15 siècles, d'Abraham aux apôtres, et il n'a pas enseigné tous dès les commencements. Boyoki. Dieu a enseigné son peuple pendant plus de 15 siècles, d'Abraham aux apôtres, et il n'a pas enseigné tout dès les commencements. Boyoki. Bapostolo basango baolobe nzambe ayekolisi biso uta balaya matina bapôtre mais nyonso lobama ne bandelité donc ezala makambo mususu ekolobama sima. Continue, 4e point. Les grandes affirmations de la Bible sont présentées très clairement. Par contre, certains passages qui ont beaucoup moins à nous enseigner ont été écrits dans un style volontairement compliqué et confus pour obéir à une mode de l'époque. Les textes apocryphes. Non, les textes apocalyptiques. Sikoyo. Point on est à 4e. 4e. Bandeko. Non, c'est pas la mingi place au bolandango na bokebi yonso na bonjambi yonso. Pour sasa ipi kake moko ezobetao. Bokoya kobenga ngai antichrist pamba. Alors que tozo bomana na likambo eza nango simple. Masambuki n'a rien inventé.
totanga quatrième point wana malembe malembe. Les grandes affirmations de la Bible sont présentées très clairement. Les grandes affirmations, c'est-à-dire et alina makambo yo komama na Biblia oyo ba preuve archéologiquement parlant existe. Mingi ba maloba ya bwania oyo ebetama na ba coutumes et civilisations ba tradition nde ba kopie yango ba ramene yango et que tu les losoko ke na ba bikolo mosusu wana okokuta ba trace ya histoire wana ezali mais mosusu mingi pe lelo ba trace nango ezate masolo wana yebanaka te qui est véritablement l'auteur ndakisa livre ya Apocalypse. Papa bandela point 4 tina suka. Les grandes affirmations de la Bible sont présentées très clairement. Par contre, certaines pages qui ont beaucoup moins à nous enseigner ont été écrites dans un style volontairement compliqué et confus. Un style volontairement compliqué et confus. C'est-à-dire, batu mutu bakoma ki yango na volonté na bango. Bakomi yango na ndenge na bango. Et puis ezo semeni ni confusion. Continue. Pour obéir à une mode de l'époque, les textes apocalyptiques. Pona ko obéir na mode ya bomo yakala. Elingi koloba nini esika wana. Bolandanga malamu. Tango lingombe zo salama, l'église primitive. Bato bazo sambela mingi na babikolo ya bango. Na babikolo wana ekolo na ekolo ezalaki na motambolisi na ye. Bato bazwaki maloba ya Nzambe mingi ebimelaki na ba coutume na ba tradition. Makambo boyokaka mingi totangaka ya Nzambe ezali makambo esalama boete ezali ba coutume ba tradition ya bikolo. Ndenge ba bikolo ezalaki komonela Nzambe bazwi makambo wana ba théoriser yango. Toujours comprendre, hein? Mutoyaki ko sangi sa version finale, c'est l'empereur Constantin. Loko la Rome abandaki ko konza ba territoire abengi batu nyonso wana boya bovande sika moko bobimisa mokonzi moko mukanda moko. Alors que Constantin tia zo salango c'est pour un seul but politique pour intérêt na ye. Ndenge moko soke en Angleterre Baroi lokola King, Baroi James, King James. Il y a même une version biblique en anglais qui s'appelle King James. Version wane komama pour qui? Pour l'intérêt du roi. C'est-à-dire le roi, politiquement, a commis na ba combat, a commis na bitumba, roi moni moyen te, a convoqué l'église, ainsi ba prêtre, boko tia ba verset boye, verset boye lobi boye, bo ba lulango bo komisango boye. Ndeto zabwe fatia bengi cardinal ambong bengi papa kiangani bengi président église réveil bengi masambuki de l'église bengi bampevalonga bengi l'église musulman abibino nyonso abu pia le rôle na suite deuxième mandat na posa pe na continuer bozo maloba kimbangu maloba masambukidi boloba ke masambukidi adi Kimbangu a dit, les Congolais doivent obéir à leur commandant suprême des forces armées. Pambate, Njambi, Yenkolo akotala kabizaleli ya ba Congolais, poete bo kontina yawe Nzambe komi pene. Malobane uti na Nzambe? Uti na nani? Na fachit. Ndenge zalaka pe kala. La plupart ya ba texte zotanga awa
ezali makambo esalama boye te. Sikoyo bapesi exemple balobi livre apocalyptique comme exemple livre wana ti lelo auteur nango ayebana te. Yango na betela kabino lisolo ya Jean le presbytère, Jean le presbytéris. Jean qui n'était pas connu. Et un autre Jean qui s'appelle fils de Zébédée. Ce Jean-là n'a pas écrit, il était emprisonné. Bakangaye, azakotaka boloko. Azaki na liberté de communiquer dans l'église primitive. Alors qui a écrit les livres de Jean? Ça devient compliqué. C'est comme Sambugi la tout naté. Point à souka. 5e. Lisez sans cesse la Bible, non pas pour apprendre quelque chose que vous ne savez pas encore, mais comme une preuve de votre fidélité à Dieu et de votre amour pour lui. Si vous persévérez, il vous accordera la sagesse des Écritures pour trouver la vie en toutes ses paroles. Bandela. Lisez sans cesse la Bible, non pas pour apprendre quelque chose. Sugawan. Lisez la Bible, non pas pour apprendre quelque chose. Papa Kanga, Zongsan. Zongo, la Bible, Zongo. Ngamna lobiam. Sikoyo. Mondele oya yela kiyo mukandango. Ye moko azoloba. Yonde soko funguli kaka. Matthieu 7:7. Yiba. Zala namba. Bakoma kiango wapi. Tout ce qui est révélé est condamné. Bakoma ngo wapi. Bo fonde ba makamuna ndenge na bino. Nzamba ba jenu na ngai. Koma wana Bible sikani bakoma nzamba ba jenu. Bakoma ngo sikani. Quand je vous dis que Jésus, de 0 à 12 ans, histoire na monanité. Quand on a reçu la verset biblique qui te rebête à Libanda. Tala oh bongo ba prêtre za bongo pa mapamba te rebête à Libanda no yo soni pamba. L'histoire de Jésus, sa naissance, c'est une histoire fabriquée par l'Église. Il y a eu plusieurs Jésus dans le monde qui sont nés comme ça. Krishna, Botama Bongo, Horus, Osiris en Égypte, Isis. C'était comme ça. L'histoire, il y a Jésus, c'est les fabre, les mythes chrétiens, les fabriqués. Copie collée, il y a mythologie égyptienne. Pour ce qu'on a palpant du doigt, n'est pas bête à l'isoloane salamate. De 0. Belle l'arme du crocodile, l'accro en sigle, avec son fondateur, les Caïmans, maître Mayamboula, opérant dans les secteurs de l'éducation, avec la construction des écoles, de l'agriculture et des actions humanitaires dans la ville-province de Kinshasa et dans le Congo central, invite toute personne ayant la bonne volonté de soutenir les efforts de ces dignes fils du pays en faveur de la population congolaise à bien vouloir le contacter au plus des 43 89 38 87 059. À 12 ans, moi nana te. A mon anigara, tangba abotami, balobina ange. Abimeli tatane, balobina kima na moi en Égypte. Akimi. Après mbalamoke bandili solo ya, tangba katie ngenga, tangba yambiena Simeon. Misu na ngai na komoni mobiki sinako kufa na ngai, wana Simeon. Après na 12 ans balamoko monani azo solo na banganga nzambe na temple. Na 13 ans osani. Elimwe. Azo ngimamona 30 ans, Azui baptême, abandi ministère naï. 3 ans après, bakoufi ba abomi, histoire de Syrie. Alors, on peut son AVC. Landa. Le calendrier grégorien. Ozoga grégorien, c'est-à-dire calendrier créé par le pape Grégoire Ier. Grégoire le Grand. Alors, Bible,
poto banda kotanga mikolo malamu selon calendrier chrétien azui référence ya mbotama ya Christ alobito placé dans l'an 0. L'an nini 0 eza place na telemi soki to bandi komata na droite na ngai exani 1 2 3 tito komi na neni lelo 2024 na calendrier nini grégorien soki to bandi kokita moins 1 moins 2 tozo kita tin infini esika to yebite mukile sike banda, n'est-ce pas? Grégoire a définir le présent par Jésus à le bilan 0. Ce qui c'est que Jésus a botami dans l'an 0. Token a histoire est une science qui étudie les événements du passé dans le temps et dans l'espace. L'histoire de l'obin a bisoboué. L'an 0 est marqué naissance à Jésus. Mais Jésus est né où? À Bethléem. Dans la préfecture il y a Judée. Capitale il est soi-disant Jérusalem. Or, sort aux zones dans l'an 0. Jérusalem n'existait pas. Bethléem n'existait pas. La ville de Nazareth n'existait pas. Par contre, la Galilée, Isalaki, préfecture, il y a Judée, où il pense au Pilate, qui dirigé sous ordonnance, il y a empereur romain. Et dans Katiamboka, Ponce Pilate a nommé Hérode. Hérode est un terme hébraïque qui veut dire tout simplement Motambu ici. Hérode est un comboté. Hérode est le rôle de président. Hérode Kingani. Notre pharaon. Pharaon, Ramsès Ier, Ramsès II. Bangonio Sobakina Simawana, pharaon. Nous avons un président Kassavubu, président Mobutu, président Kabila, président Joseph Kabila, Lelo, président Fachi. Nous avons un Hérode Boye. Hérode Boye. Mais Hérode Ier le Grand est né vers 67 avant Jésus. A Botiba Nanaye, Nyonso. Il y a Koufina 4 avant Jésus. Tu comprends? Alors, Hérode, où il a existé, qui c'est une époque, il y a Jésus, où il y a Dieu qui moisi en décona, où il y a ça qui n'a pas assez belé, boulou. Tout magasin, désordre. Il y a Botamina vers moins 4, à Koufi vers 37. Si vous avez un balobi, Nzambe atindi mwanje abimeli Joseph. Ebisi Joseph kamata mwana bozonga siko yona na libota na bino na Nazareth parce que Hérode oya kanaki koboma mwana akufi. Hérode ni nakufaki. Parce que Hérode a botami na 4 avant Jésus a botami. Pendant que Jésus a zana bon moi, si babomi Jésus na 33 ans, Hérode wana zana nuna bon moi, ya kufi na ba 37. Si Hérode ba comment na Matthieu, o ba ya zonga. Non. Non, c'est contradictoire. Tant aux hommes ma histoire, il y a Jésus, auquel qu'on circonscrire Yango sur le plan géopolitique de l'Antiquité. Lorsque tu regardes partie aujourd'hui on parlera de la Turquie, Grèce, Irak, Iran, Palestine, l'actuel Israël, aussi bassin de la Nubie, l'Égypte, Libye, Maroc, nord d'Afrique, au Kiti Mouken Éthiopie, au Matima Mouken côté Mouken frontière à Russie, côté Pologne, côté plutôt place guerre na Ukraine. Moyen-Orient est constitué wana. Pourquoi? Bamboka wana boyoka à l'époque ezalaki bamboka inhabitable. Batu bazovanda kunati. Ezalaki plutôt banzela pour les commerçants. Lokola natangwa kala commerce bande ko salama à pied, avion ezalaki te mutu ke ezalaki te ba cheval ba cheval muteza sa musala. Parce que soki ba commerçant bazu marchandise. Pour ba koma na ngoti na destination, ba ça ba jour ebele.
Okosalama ke mokolo moko ba telemi quelque part. Ba longwe par exemple moko lokola Égypte. Bazo ke nerotika biloko par exemple na ba frontière ba Russie kuna. Voyage en exemple ne pona ba. Allez, au fur et à mesure bazo progresser, il faut pas se reposer aka. Ndaki saso baza na biloko à un moment donné, faut pas fungula ngwe soa, moi ibati ngata 2-4 jours et tout la moi. Après ba kangi lisusu, ba continuer voyage. Allez, ba place ba banda ko telema, ezalaki na ba petit village moke banda ko sala mawana, nde bato bazako vanda wana nde ba banda ba kombo wana boyokaka, Irak, Syrie, Iran. Ezala ba mboka proprement dit, ezala na ba kombote. Quand j'ai dit que Jésus a appris en Égypte, ezali probabilité. Eza simple hypothèse théologique par rapport il y a absence, il y a histoire, il y a Jésus de 0 à 12 ans et de 13 ans à 29 ans. Les archéologues, les chercheurs ont conclu que Toko Kiko supposait que Nkolo Azalaka en Égypte en train d'apprendre. Parce que natango wana na culture ya Bayuda, bazalaki kondimate mutwa sala miracle en dehors de ce qui est écrit chez Moïse. Du coup, ba miracle ezalaki autorisé te. Seul lieu où bande ko sala ba miracle makasi ezalaki la connaissance égyptienne. Yango balobaka ke ba miracle o Jésus a sala na liboso ezalaka pena traité des miracles te, mais ezalaka traité de tours. Ko changer l'eau en vin. Ko tambola likolo ya mai. Balobaka ke za penza ba miracle te, mais ezali connaissance ya ba mysticisme. Oui, ezalaki mingi en Égypte. Parce que ndenge balobela bango ke kamata mwana kima na Égypte, ba prétendaka ke mwana wana tanga na Égypte ayekola na Égypte. Yango soko tuni prêtre nyonso, sango nyonso, pasteur nyonso. Qu'est-ce que la Bible dit à propos de Jésus de 0 à 12 ans? De 13 ans à 29 ans, pourquoi ils? Parce que ça n'existait pas. Ce que sont la lobby kazaki en Égypte, ngamo na zobenga onini hypothèse. Ce que sont lingo contredire ngai, pesa contre-hypothèse. So inga na pesi thèse, pesa nga antithèse. Rien. Ozongi singa suna Matthieu. Mais Matthieu on va si on te remettre en cause de. Luc wana kasi on te zolo ba babeta mabanda. Ozongi singa sukuna ndenge. Alors qu'il existe les évangiles déclarés apocryphes. Les évangiles où l'église a rejeté. Problème n'a pas à moko. Token de Goluka connaissance. Token de Luganini connaissance. Parce que ce que Tcholanga. Avant Tcholanga, avant Boudé Maramna Loba, Zala sûr aux éléments scientifiques, palpables, il y a un contredire. So Zate, s'il te plaît, tais-toi. Il y a des choses qu'on ne peut pas engager un débat contradictoire. Parce que le débat contradictoire est ça la marque sur base des éléments. Autre qu'on prouve existence nango selon n'importe quel corps. Existence toko simbango na maboko to sentir to moni to yoki. Mais likambo yo moto ye moka zoloba, ça reste à vérifier. L'histoire que vous lisez dans la Bible est cohérente et n'a pas fait. Il y a tant. C'est très compliqué. Même la date, même ma kambebele c'est très compliqué. Toko kakolo bateke, ils ont solo to, il y a le côté yeba narate. Pour même l'écriture moussous. Tant que traduire Bible. Ba mikanda moussous c'est monana ba fragment. Vous voyez ba fragment?
C'est-à-dire, ba papier, ba kata, ba papier mususu monani mususu et monanité. Allez, sur base il y a datation carbone, ba qui ko placer ba papier wana, ba meka ko tracer un peu hauteur à linga ya loba nini. Loko là, bazo trouver malobate, ba théologien bazala ki obligé, ba compléter, ba komango bango moko. Ozo kabalobi peut-être Paul alobi na batu, il est interdit à un homme de laisser ses cheveux comme une femme. Vous savez pourquoi? Paul aloba likambwane zalaki na nenga liseki, zalaki maseka zo tumbola batu. C'est-à-dire ndenge papa zalaki abi banda lobi no sobotika la mabani. Pona nini? Parce que Paul azalaki libandi. Paul c'était quelqu'un de chauve. Siko bandeko bazaka ko se moquer de lui. Ale na koseka wana nenga za kobeta lisolo ne bozo sekanga minga le bino bebo ale bondo kata suki na bino mutatika suki lokola mwasi te ezalaki lisano. Ale lelo bazui ekomi Paul a dit au Paul azalaki obotala na TVT petit détail et puis libandi. Est-ce que wana encore na Bible ba komango sunga na ibe ondene Exégèse. Il y a des livres bango moko balobi tels que Apocalypse. Auteur nango ayeba nagati. Yango moni ba pesa ngo kombo Apocalypse, Apocalyptus, Apocalypto, qui veut dire tout simplement la révélation. Mais qui a été révélé? Ayeba nagati. Et l'Église a dédié cette révélation à l'apôtre Jean, fils de Zébédée. Alors qu'à cette époque, Jean était dans la prison à Patmos. Dans Éphèse, Tina Rome, Bakangaye, Atikala, Batikala, même pas temps à communiquer na batu. C'est quoi, comment ils ont heure? Ni. Si on a sous analyse on a ça là, c'est encore c'est perdre. Non. Bande koto koli sa bwani ape soki tozo continue boye mboka na biso pe kotika la kaka na se toye bagalika muna bozindo te lokolo za na posa buzz oza na posa sala kombo oza na posa bayoka yo baye bayo ozo partager ba information ya répétition ozo mona mutasili si classe oza licencié nzo oza na o ozo répétiteur on répétera na yoka. Même na politique en mboka biso ndenge moko ozo ka mutazo ganga je suis politologue de formation banda simbaki micro na TV oka Georges Pompidou Washington Lincoln a dit politologue ngo yangwana ya bakingandi a dit yo lobini. Ce que l'autre a dit, c'est l'autre yo. Olobi nin. Oza politologue, bimisela biso géopolitique à la congolaise. Yo za mukonzi oza na armée, ozo tanga théorie ya général Foch, maréchal Foch a comment? Maréchal Foch a yebi Nord Kivu. Maréchal Foch a yebi courant fleuve Congo. Maréchal Foch alian Dakala. Bon, yo zana basodo otangisa biso maréchal Foch tokene wa. Théorie ya Foch c'est pour l'armée française. Bazo bundana géopolitique français. La frontière l'Espagne, le Portugal, la Suisse, Allemagne, Belgique, on s'en fout nous. Tangisa soda théorie ya général Mbunja. Tangisa biso général Mayela aloba nini? Général Mayela aloba ki soko zoluka criminel libando ko été criminel a solo azali na kati ya armée. Bozo théorie wana bo développer yango to fungula kelasi to tangisa ba soda.
Le peuple périt faute de... Policier Kangi Moutou, très forcé. Infraction nini, vagabondage. Bakanga mwana mwasi, excès de beauté. Et mwana mwasi asali contouring na qui toko bakangi excès de beauté. 100 000 pour bima. 100 000 francs pour bima. Nous avons une société à refaire, n'est-ce pas? Soki masambuki da zoteya eza teke na leki batuna mayele na lobi bongote ko balula maloba nangate na telemia wa tepe pona m'as-tu vu? Je ne suis pas en train de me frapper la poitrine. J'ai dit tout haut ce que j'ai. Si ça ne passe pas, change de chaîne. C'est très simple. Dans les réseaux sociaux, ceux qui ont vidéo sur TikTok, tu ne partages pas la vision de cet homme. Pour toi, c'est un imposteur. Il raconte n'importe quoi. Et ça, ni. Koluka contradiction. Parce que nao yonga nazo salela, nao yozo salela, na bato basalango liboso to uti kotanga. Balobi nini? Kokanisa te ke Bible nde ko pesa yo réponse na ba problème na yo. Balobi yango na Bible bandeko. Hein, bien-aimé dans le Seigneur. Soyons logiques par moment. J'ai rien fondé. Je ne suis pas en train de fabriquer des histoires pour vous plaire ou pour vous berner, non. C'est écrit. Ba pasteur à Congo balingo za la cultiver. Finga kama kimbangwe, finga kama sambukidia. Oh nzambe te, nzamba zaka moko Yesu. Oh, Yesu alobi na yo na mukanda na yo, je m'en vais vers mon Père qui est votre Père. Je prierai à ce qu'il vous envoie un autre consolateur. Ce qui a dit un autre consolateur. Yemora zalakinan, consolateur. Un autre qui viendra, ça sera qui? Un consolateur. Ce que le premier consolateur sera qui? Mutabotami. Un autre consolateur qui viendra, ça sera qui? Moutout. Bakena pronom personnel balobi, l'esprit de vérité, il vous conduira, il dira, il annoncera, il fera, il me glorifiera. Il y a pronom personnel, les représentatifs na être humain. Pour ce que Zaki Nyama baloba, ça fera. Ce que Zaki quelque chose d'extraordinaire, cette chose-là fera ceci. Mais balobi, l'esprit tangaroya, il. Donc à ça même mobile, balobi te que moi si merci maman. Baloba take, elle vous conduira. Baloba, il. Et puis Christ a dit, d'ailleurs, bino bo vanda kanaye bo yebiye, bobo zala kanaye, bazali nanan, na mutut. So qui sera keita wa osonga ya sunan, mutut. So tant to zobeta masola ba Simon Kimbangu, ya ba masambukidi, yo so silika pourquoi? Si l'esprit s'est enfalé à la famille, la Bible va décrire les cigares robots matin. Mais la Bible, quelque part, on colle à l'objet de Bokonzio, robot, la binango, Bopes et Colo, Mosusu. Soko Zongi n'a exégèse, il est écrit en hébreu. Bokonzi, robot, la bino, royauté, en Zambé, Kotongamana, pays de couches. Pays de couches bananes. Ah ben c'est l'Afrique. Si vous avez beaucoup de Nzambe, baboto liango kuna bapesa ngona ba africain. C'est que banane faut balobela Nzambe lelo. Biso. Si vous Nzambe ngo tozoko ko lobela teza fire, feu, reçois. Vous recevoir ni. Bandeko, science sans conscience, ce n'est que. C'est pourquoi le pays est en débandade. Le pays est par terre. Tout le monde détourne comme il veut parce que l'esprit suprême qui va condamner certains actes, cet esprit est là, il a des autres arabes. Normalement, ceux qui ministre de la Finance a détourné Mongo, vous n'avez pas besoin de l'arrêter. Un pays de sorciers comme le Congo, qui nous donne la famille, vous avez besoin de la justice pour vous ministre. Non.
Populez les puta, kenai. Mais si quelqu'un détourne l'argent de l'État, populez les puta, ok. Makasi nabino ka kolia bana kazi na ba famille. Makasi nabino ka kolia ka bana bato. Bolia ba ndoki bazana gouvernement. Pona ni molimo nabino ko salate. Bino na l'église bozo tinda feu, c'est je déclare moto kita et bebi samisala satana. Yo go bebi samisala satana. Satana za muninga na yo. Webi nguya satana. Yo go bebi samisala satana. Satana za nzambe. C'est une divinité. Yo bebi sendeni. Nzambe kutu mta créer ba coopération azo tinda e. Nzambe azo soana satana. Lise sa yo bezarandeni. Job nzambe na satana bazo solola. Ba nzamba tuni satana outwa. Satana outi na olobi na oto yenga na mukili. Nzamba bino moni Job te mutakoka ina tatu yoka satana tika ngana megai. Yo muntu abongo zo moni master na yo. Otindra ke fait une église na yo. Lorsque tes agissements causent préjudice à autrui et qui t'obligent à le réparer, babengi yango na droit infraction na monzambe lisumu. Soko yibinga chombo oyibinkolo te oyibindenga zongi selanga chombo nanga satana nakati azati amen nasugi wana kele yo ndeko ya Kongo yo mutu balia bambongo pona koluka kotinda mwana na yo akende kotanga na mikili ya poto tope oteka bandaku pote bana na yo bakende kotanga na mikili ya poto kasi balia bambongo tala occasion oyo fondation au parler epesi yo pona kotinda mwana na yo akende kotanga na mikili ya poto yango yo lokola na mboka ya Tunisie.